mais que peut éclaircir biso nzela ngo côté ka la programme ezalaki na programme il y a 100 jours ou bien ezalaka déjà na programme il y a 5 chantiers ne salamaka te projet za ozala tout le temps tozalaki koyoka ke faut basala nzela o faut basala nzela oyo mais tozalaki koyeba te quand bakoki kobanda ngo mais pour na projet 100 jours en tout cas tosepeli zakubwaka mabele bazakubenga terre jaune zakubwaka mabele oyo batation chantier bayeba mais kosala ngo na ibandili kaka basalika mwa baje moko oye bakimi bisi leo nazosenga to condition ba détournement te ndenge ba procès zo kolenga na télévision mona te o bazo gérer mbongo yo ba gérer mbongo ngona sinon te ekozala procès à 100 jours bis bon zelango normalement et bandi les lotés c'est un projet qui date et chaque fois yaka et sali magaté mais subitement tout le monde les baya et bimi que le ministère ITP. Donc d'abord ça c'est le premier lot. Apa ba difficulté au beaucoup kozana parce que tout le monde banda kozaki eza pembe mususu ba buki. C'est long il faut na monika ba déménager batwana. Soki ba koko sur espèce ba place ba ke vanda pour ba site zebele pour ko songa vie ya batwana. Vous avez déjà visé que un jour ba ko sala route na on a 3 fois récupéré sur mwandambu ya mapele na yepo acharai. Vous avez déjà visé mais tout ça comme on a la blague maintenant c'est la réalité. Tout ça est le monté. ya balandi ya Rossini TV kaka de tolobaka c'est un bon la bino sous lelo c'est un bon la bino sous lelo quand de tolobaka to pesa na confiance ami pour pesa la préférée confiance la préférée peut azana sa kande musala et merci beaucoup na ba on ça va s'abonner qui na Rossini TV pour le monde vraiment qui toko pour la monde information qui toko et bien na bo s'abonner je vous en prie de beaucoup s'abonner abonnez-vous massivement vos informations qui toko vos décider vraiment quand na lobaka je dis un grand merci à mon prophète Faya Poulala merci papa et je dis aussi un grand merci à ma téléspectateur Nangai Nyoso ya Rossini TV je dis un grand merci à mon cordon et donc à ma spécialiste Jean Simbo talaka au bureau je dis aussi merci à ma maman Mécha de Luton Doyemba merci beaucoup à ma maman aussi maman chérie Alida Poula la personne merci je dis aussi un grand merci à tout le monde qui va soutenir la prière je dis merci la bonne église Nyoso Mimo à Tessinomboté je dis merci aussi à mon vieux Aimé Lutala que je te salue merci et je dis aussi un grand merci à mon vieux Michel Poula je te salue bureau Nangakati Benz Boanga la personne Mbote Yannick Mungazi papa na LCB depuis Jobour je te salue la personne Minonir surtout Mbote déjà bo s'abonner na Rossini TV quand to lobaka nesika makambezali nesika to pesa makamiko to pesa lebile mikolo la préférée avant neka na Rossini TV la personne Mbote na Japon ana de kubu bilele je te salue maintenant que ta kabine bureau Armando d'ici babitara yo ya tabita d'ici na pesi mbote na pesi bilonia so bo sabona ki mbota nga bino mingi bo pena bo sabonte kanya le baka je vous en prie pour bo s'abonner vraiment na fuka ata ko fuka ma pour bo s'abonner le vraiment to besika ma to mkie to tambolement mkie ko zaka ba formation na kisenso na route kisenso sika ba sala nzela sika ba la poto bota la partout bota la ne ba sala ba nzela koto yo na mbika na maka za bito be ya koto to be pas so na yeto e ba so kin nzela ngo depend sala ngo je combat de to ou ben nzela ngo kaka chef de l'état o aza sikonde ba ni ko sala ngo ou be bandaki yango ba kataki ou soit ndenge ba kota ki kaka na programme ya 100 jours boy nde bandi ko salama ou soit ndenge nyebite naza déjà na invité na nga pembe na bita na nga ya quartier de bozo mona nde bo sala na bita na nga ya koto esika lazali naza na kaka ndito lobaka distance à 1 mètre quand to lobaka bisanjo nde makambo pesela ko ezela ka fachi beton biso ça peut être na saute mouton donc c'est fait na saute mouton quand ndenge ezalaka saute mouton merci vraiment pour ça fachi beton taka yo tout le monde telemi awa on te profite de nos habitants ya aux environs ni les habitants à côté la venue des bonhommes des bonhommes précisément côté des bonhommes on bandi wa pesu kele parce que na biso partout bazo baye ba biso baye ba teke des bonhommes bandi boye suki boye o me kampe expliquer biso nzela sika bazo sala e bandi na côté nini ezo sukati na côté nini e kokende ti wapi
Côté ezali, côté eza matete, côté eza kisensu. Et le que sans différence eza avenir. Côté eza matete, côté eza matete. Donc côté matete, côté kisensu. Oui. C'est que bato ça lanzela entre matete, kisensu et kende ti les cas ti banjil brasserie les cas. Donc c'est là côté matete, bandeli côté ni. Et bandi awa. Non, côté eza matete, côté kisensu. Moi bandeli côté ni. Bandi place wana. Place basali dalwana. Place ni bango ba bandi lo sala kuna eketi po matete. Aba bandi awa eketi njil brasserie. Côté bandi, côté suka tina njil brasserie. Tina njil brasserie. Ok, merci beaucoup papa. Sikoyo nzela ngo ndenge bandi bandi suki na matete kuna ndenge bandi eketi na njil brasserie. To moni nzela ngo ndeti ba bando sango sika to yebite soki ezalaki déjà na programme ya 100 jours ou bien ezalaka na bakati ba programme ya 5 chantiers ça m'a raté yango de 100 jours et bandi yango to ndenge ni mais kapé ko expliquer biso vraiment bien. Oui, ba bandaki déjà liboso. Batia déjà moi biloko ba bandaka déjà mais ba kataka. Après seconde temps fatia yende balandeli seconde. Ba kataka wa za na programme ya 5 chantiers ça m'a raté. Ça m'a raté. Seconde ba bandaki donc fatia yé banda et tout le monde a peu ba réalité biloko payé to ndo mona kanete ça maté. Mais tout le monde qui oui ba bandi ko topé ba bandi et kende malé malende. Papa a tué de ma belle de moni de si bozo sala bandila mais que peut expliquer bicho ndela oyo e bandeli wapi to moni ndela ngone c'est ça là to moni bandeli bo e keti na bo mais que peut éclaircir bicho ndela ngone côté que la programme ya ezaki na programme ya 100 jours ou bien ezalaka déjà na programme ya 5 chantiers ne sala maraté à l'UNESCO 100 jours ne la carte na programme ngone bo bozo sala bandila o. Merci mingi na pêcher d'abord madame pour pêcher micro oyo poto no bela kwa makamandela oyo nzela oyo babenga ngo avenue de la paix et banda po matete c'est-à-dire ekangama na rai na gauche on a droite et katsi de commune et katsi commune matete na commune ya Kisenso alors nzela oyo izanzela et banda kala kutu biso tant toza bana miki place oto za kobeta bal ba programme nango banda bokonzi ya Mobutu to yebi makamba ne baza kubaka mabele baza kubenga toza kubenga terre jaune kama bwa mabele oyo bata 5 chantier ba yeba me ko sala ngo na ibandili kaka basale kama ba jemo oye bakimi bisili mais sikoyo na fati na programme na ye ya 100 jours mais ngana ko 100 jours te puisqu'ils ont la continuité na lo baké na mandat na ye alors tout le monde ba baye ba ingénieur tout le monde se blague tout rêver mais mon salaire et bandi banda matete di Kisenso awa biso tozana débit ya Kisenso sika ba bengaka avenue Bamba Kilenda we ekaboli matete na Kisenso donc toza en plein nzela en plein chantier tout le monde ba to VD ba sala musana ba kitoko alors ngana za habitant ya quartier oyo papa ne bo vana na bino boy poto mo banda ko ya peme siko ne bo sa pendela bina bato baza banda ko longola bango to bo sa parce que tout le monde banda ko za peme banga déjà chanter de tout le monde déjà ça va Fatih Beto quand to lo ba kapese la cause de comme merci beaucoup à mon président Fatih Beto merci takandongo sala ba habitant ya Kisenso matete o sa bango bien makasi parce que bo ba difficulté nini o boko ko za nango parce que banda ko za pembeni yuta habitant difficulté ezali parce que banda ko ngo yo prince yango yo ma difficulté ko za de sia nini bon difficulté ezali boye moni nzela bazo saleza malamu pona biso nyonso mais tozana mo inquiétude muke pona bato oyo baza entre rai na yango prince c'est-à-dire bato wana selon ngai na moni ke bakoza na danger wana sokukolo akosunga ba konzi ba cancela bato wana ça c'est moi ngane nazoloba ke akoba ko cancela bango peut-être bazali misiko vanda te bako cancela bango ki ba tia bango ki sika mususu peut-être ko zala bien puisque bazali dans danger kuna train le train déjà permis na train na nzelo bazo sala oyo donc comme réduite donc selon ngai il faut na monika ba déménager bato wana soki bakoko so espèce bango place ba ke vanda pour ba site zebele pour ko songa vie ya bato wana mais difficulté mususu zake après nzela ba élargir courant il soit quelque part ya tike kuma kuna nzela za kitoko mais tout le monde qui m'a kamwezo kende bien papa moi le maman pour la Fatih Beto ndanga sa nzela to pesi mo konzi merci minga kanzi biso ba habitant président Fatih président na biso
vraiment na ngai naza na esengo mingi puis ezalaki rêve na ngai ntango ngai moko nayaki na quartier oyo nazalaki kola moto nazalaki kofanda na déronome na matete mais sikoyo nakomi donc na frontière entre matete na kisenso donc ndaki na ngai ebandi kaka wana susu na ngai ezalaki nzela oyo esalama mais ntango nazomona ezosalama ngai naza na esengo mingi donc toza vraiment na esengo mais ekende ti na suka ba renforcer bato basala mosala ba motiver bango ekende mbango bango toza na pusa nango donc esila mbango bango. Ok, merci beaucoup. Papa, mais quand un peu éclairci, biso ah, tu as la commune et puis tu as dit les salam, les salam la commune et ben la commune est ce qui la commune. Mais quand peu qu'on soit biso avec papa. Là où ils allaient na commune Matete, ils ont passé na Kisenso, puis ils ont kené na Mongafula lemba yingi. Ils allaient route de la paix. Route de la paix. En tout cas, nous allons remercier vraiment le gouvernement en place. Nous allons changer la route. Vraiment, nous allons enclaver. À partir de la route, comme des enclavés. Et puis, approvisionnement, il y a pilote qui route à Congo central, et pour désenclaver, pour déconfiner. L'embouteillage, tout aux ans, on a vu la route. Tozaka na route mon côté ya mbinza na route pe ko servir pour na ba produits agricoles pour évacuer ba na kama matete senso monsieur bana ko même ingénieur. Ok, merci beaucoup papa. Tout le monde est habitant à Koto. Papa, la difficulté au beaucoup parce que tout le monde est banda kozaki eza pembe même sous ba buki buki. Mais c'est bien habitant au yo bosa pembe ah ce qui est na banda kuna yo Koto yo ba buki yango. Et ça va ndenge ni ma de regret rose nango et ko sandeni même bazo bon ça demande zele que ça appelle ah. La loi c'est la loi. La loi c'est la loi, ba longo la banda koyo. Comme ça, tout comme on a moins développement, puisque beaucoup de moins revenus dans la carte de la commune qui sont la loi, c'est la loi. Papa, un gouvernement, on peut savoir quelque chose pour se déplacer parce que tout le monde a on sait pas. Tout ça déjà avisé. Ah bon? Vous avez déjà avisé qu'un jour, la route, là, on a 3 fois récupéré ce monde d'Amouya. M'appeler pour Acharai. Vous avez déjà visé, mais tout ça comme on a la blague, maintenant c'est la réalité. Tout ça est remonté. Ok, merci beaucoup papa. C'est plus vraiment quoi mbayo, hein. Yo invité na c'est vraiment qu'on soit là parce que to linga kito ye baba muke. Là on a 5 à tout condition ba détournement que lengi ba procès zo ko na télévision. Mon a théo ba zo gérer mbongo yo, ba gérer mbongo ngona sinon te ko za la procès à 100 jours bis. Donc ça aussi va pousser en démoine, mais pas gérer un bon il y a bien. Le ministère il y a TPAT, on dit que c'est pas ça l'ango. Tâche on a pas la présidence, la présidence va confier on a le ministère. Ok maman. Bonjour Yaya. Maman a été ma belle là yo les bites aux assurés on va la visite c'était là d'accord mais pendant parce que moni aux habitants il y a qui sait ce koto yo parce que ça la ndina maman mingi pe ko kusona biso buki nzela ko basala ngo banda wa peso suka wapi nzela oyo ndenge biso bayebisi biso ke bazwa nanu plus ou moins 2 km et demi. Donc ba banana po matete ezo suka juste na bikanga. Juste na po wana o ebukana wana ba suka na wana. Vraiment to sepela mingi po koto to zalaki enclavé. Vraiment to zali pe même na insécurité ba kuluna. Cette fois ici mais to mona botoza vraiment na plaisir mingi vraiment komona. Na musala oyo bazo sala ndenge gouvernement a pesi misala na OVD misala ekende liboso vraiment tozana esi. Maman, elle a compris que Zela oyo baba na déjà ko sala ngo déjà kala de batikaka dès ko ba ko continuer la programmation. Oui. Projet za ozala tout le temps tozala koyoka ke faut basala nzela o faut basala nzela oyo mais tozala koyeba te quand bako ko banda on mais pour na projet 100 jours en tout cas to sepeli to pesi bravo pour na mkonzi na biso na oni. Nzela o balinga le sang depuis ka basala ke ngote e kotika la programme 100 jours. Oui, ba di ko sala ngo. Oui oui. Ngana Monica ekotika na programme 100 jours.
parce que kala basalaka projet wana ya kosala nzela mais tomonaka même réaction mon côté mais cette fois ici ndenge salami toza vraiment na esengo en tout cas tomona ngo mabete pour na nga en tout cas naza na esengo. Maman, mais que expliquer biso yo za habitant ya Koto. Bino bozo ko za na esengo parce que bino ko ndi babuki bino banda parce que tant dans le espace étiquette pour la presse na bino Koto wa vraiment na danger. On peut expliquer biso moi ba danger ni okoko za na parce que bino ko vendre la presse ah faut bâtir espace ya ba piéton. Ce que bino bozo na esengo pour passer de nzela. Mais bon moi tu bozo pas risque. Bon, pona biso ndenge tozomonela musala ndenge ezokendela bazo tia mire de sécurité mire wana yango mutu ko protéger bandako na biso moyen mai eyela biso ke buka me bandako ezate mais pona ngai ndenge ezokendela ezokendela bien bandako ebukani te me kuna bazo koyebisa mutu nyonso o aleka ba limite na nzela baza na droit kolongola parti wana limite na nzela te yango tikali biso to na limite na nzela te toza na biso bien to vraiment toza na biso na kati to na problème te. Ah ok, merci maman, tu bloques tout le monde qui ceux qui vont vers mais nous vont faire de nzela au maman baza kuna na ngambu avant ça nzela ba c'est OK ba longwa po buka to ndeni c'est que likambo nga onga na yoka mais pona ngai loka na yoka na ngai te na ko kolobela ngote mais o ba yoka bango moko nde batu boko ko poser bango ba question ce qui réellement ba ebsa bango ba longwa mais pona nga loka na yoka na ngai te moi na témoin ngo ezate. Ok, merci beaucoup. Toi qui connais maman habitant il y a quartier, hein, ça tombe tout le baka, tout ça me ça la TV. Toi les vraiment toi qui t'as sur le terrain, tu as fait total là, toi papa tout ça la boue, tout ce que ça va tout banda boue parce que toi l'unité que quoi comme toi ya batu ah toi qui dans là on va ça la sika, il y a matete na qui senso, tu vas ça là et que des batu, le que Taraba Congo et la Kananzela Oyo et là c'est que des batu que des habitants Koto. Merci beaucoup, hein, merci beaucoup maman. Merci. Merci biso pendenge boye awa soki nzela esito kola lisusu ok tokozela bino oui merci vraiment o ebongi boye biso boye bape ndenge ni tosepeli po normalement nzela yango nde eza développement mboka soki place wana nzela eza te eza place moko ya kokufa mais toza na esengo toza juste na prince en tout cas toza na esengo. Ok, merci beaucoup. Bonjour. Papa to monio nzinga kaka sika basanjela papa to linga mpe omeka kuswana biso mkie soki nzela oyo banda wapi to suka wapi et puis so nzela ngo eza pona combien de temps et puis soki nzela ngo ekotika na programme 100 jours obe banda ka banda déjà ko sala ngo bakata kande fati era yende bande dans la programme 100 jours. Bon, nzela ngo normalement et bandi le loter. C'est un projet qui date. Et chaque fois, Yaka, il s'allie magaté, mais subitement tout le monde est baya, que le ministère a été payé. Donc, d'abord, ça c'est le premier lot. Il n'a pas ma tête, et aussi qu'on a Barbara Massera, donc il faut plus loin là, vers Pont, c'est un peu ça. Mais dans le cadre de 100 jours, bon. C'est peut-être un projet déjà de loin, on a évité sur la cadre de 100 jours, mais un projet déjà installé de ça, mais le gouvernement il y a présent Fatih. Ok, merci beaucoup papa. Papa tomoni banda kumsuswa buki na ngamba tomanda kumsuswa buki et koto tomoni ba belé koto ndesi basimbi vraiment te. Na ngamba kumende ba buki banda kumsusu avant basalango ba avertisaki bango déjà que non faut basala nzela ba longwa ou soit ba faire un peu quelque chose avant que babuka nde ba longwe bien et ça les condamne. Bon, ce qui s'est dit, parce que réellement, la question il faut poser en bango. Bango ne va pas répondre très bien à la question. Mais biso, personnellement, comme tu vas t'entendre là, tu vas présenter. Mais normalement, il fallait pas bouka parce que tout le monde est en marche piéton, directement mon boulot, mon pied dans le sous. Mais et puis tout le monde est terrassé sans assez. Pendant que ça, les colons. Moindre éboulement, c'est que terrasser aux remplir dans ma belée. Donc certainement que, en tout cas, tout le monde est clair dans le mais il faut poser des questions à Bango Colon d'ici quand, pour répondre très bien par rapport à Nango. Papa, au moins clair, tu es au moins qui va passer Bango, alors on va vendre des cacao, on va passer sur le côté, on va là-bas, on va pas déplacer, on va l'ongwa, ou comment? Ça c'est dit.
qui va faire ça que bango mbongo fallait pas bima même bima ça c'est dit mais il faut poser la question à bango moko ba kolo bisika bango ba ko répondre tu dois répondre bien à place sur la tête bango moko bisote papa moi le bana pour Angelo ndo monde lo sala ba banda depuis kala salamate le lo président Sofati aye vraiment na moteur molam na ye a essayer de mo Angela na bino kitoko boye moi le ba moi ya bien il faut tout d'abord tout na sengo parce que Angela ezala quitté tant déjà boza Angela bozu makadam na quartier na commune une très bonne chose na kala sokombo le beti pour relier qui senso pour mana pour matete zali kamba laisser quitter d'ailleurs so zali kola pour matete mona batu na rail le long rail c'est plein de gens bazo mata so ba sali nzela ne ba sala nzela bon ça fait de la joie tout ça c'est le bal en clair c'est la joie c'est la joie. Ok, merci beaucoup papa. Bibi sama belé na yo, Rosini Stevine makambo, quand tu le baka, na lobaki ke na yo sam sala vraiment et si ka o bazo sala nzela na solna papa na ngai vraiment na za vraiment ah ouais, le vraiment na za la bienvenue na Kisenso, est-ce que bazo sala nzela Kisenso matete, quand na zo loba, na za vraiment la bienvenue, boyo ki na solna ba maman, na solna pina ba papa et puis boyo ka avi ya moko na moko. Bonjour papa. Bonjour maman. Papa, vous habitez à quartier? Oui, c'est un sous-quartier. Ouais, papa, nzelango nde bosala nde basali yango ezo banda wapi ezo sukila wapi? Bon, nzela bandi na poma tete et sukati na bikanga. Bikanga ya commune nini? Commune ya Kisenso kaka. Sotali de poma tete à bikanga 2 km. Nzela ezo suka wana na bikanga. Bon, papa Njele bandi na matete suka na bikanga. Njela ngo babandaka ngo déjà kala, basalaka ngo te nde baye kosala ngo tour ya programme ya 100 jours bien et banda déjà kosala ba stopaka. Bon, ce qui koloba na programme à 100 jours est un peu trop dit parce que na programme à 100 jours toyoka ki mamanzela ote mais plutôt toyoka ki ete faut batonga usine kuna na lemba yimbo ya régie des eaux. Alors nzela oyo ezali nzela moko boya kala batika déjà. C'était prévu na bambulo to leka na gouvernement ya gouvernement provincial na o etale mutebana o kamba kimbuta badibana ezala ki c'était prévu nzela oyo esalama. Nzela kutu esalama ki senso likolo kuna ezala kuna programme te. Soit disant moi ba mes attentes mo ezala na kati wana yango sala ki te non nzela oyo esalama te. Mais si bitima tout à coup to monete nzela oyo ebali mais ce total ki na panneau ya panneau de signalisation ba commis bien que ezali gouvernement central mutu a financé nzela oyo. Oui. Ok, merci beaucoup papa. Tout le monde ba risque, tout le monde ba risque. Oh, exact non. Les sinangam voilà comment tout le monde ba bouki déjà banda kumususu parce que prince terrasse ça vraiment 0 mètre banda kumususu ba bouki. Oh mais capé ko éclaircir biso. Ba tongo de ba bouki ba banda ko pesa ki ba enveloppe na on pas dépasser ba longwa ou soit ba juna nti ba vote moi kumususu ba 20 kaka to kumususu ba longwa kumususu ba 20 kaka. Et cause de l'impeni ba zo ki ba enveloppe to kumususu ba zo ki te ba 20 comment parce que ba risque ça vraiment toi ba risque ça vraiment. Oui, merci maman journaliste. Jusqu'à présent babukina munda mon côté. Aucune maison oyo ba détruit. Mais est-il que le col était nzela bazo sala nzela na coin ba mire na ba maka un peu ko déborder. Alors tant aussi ko yo tracteur zo le kasiko ezo sala banine oyo ba caniveau le temps ko le ka yango mona ke ba mire wana ezo koya. Mais ndenge zana atanda kumoko nanu babukite parce que domenga un peu ko solo na bango bata OVD na compagnie o adi construction balobi ete bango baza na droite na ndikisa te ya ko buka banda. Alors tête de ville nde yende aza na droit wana ya koya ko buka wana jusque là babuki ata ndako moko te. Et puis bato wana bapesaki bango bambongo te ndenge tozoka ete no bapesaki bango jusque là eza ata mutu moko na mutu oyo basili kopesa bambongo. Mais selon bandeko bazoloba ete bandako wana esengeli kaka vraiment ebukama mpona kotala ndenge basala nzela ezosengaka vraiment bandako wana babuka mais jusque là babuki na ata ndako moko. Bon, ngambo aussi qu'on a ndeti na ngambo otozaleli bino pe bozala bino na ma sécurité est-ce que bako déborder bako combattre ndeti passe au soutien bien et au soutien on va likolo wana. Non eko bako déborder moi mon pied
mais na ngambo koto soki ba déborder bon muke ba ozala obligé ya ko remettre ba mbongo na bakolo ya parcelle koto hein ba déborder moi muke pour que pour permettre bango nzela efongama penza bien mais ba déborder moi muke ndenge ça elle so ba déborder bino bozamino ba risque te bozamino na banda mususu ozala na risque so total pousser moi liboso boy banda mususu ezo senga kaka vraiment babuka banda mususu senga kaka vraiment babuka yango banda mususu ekozala ba risque banda mususu ekozala pena na ba risque so total bien ndako oyo eza penza na risque ata moko te ko bakokoma kuta ata na peme na ndako bakosuka kaka na nzete bakoleka na bango mais le fait déjà ko déborder ko kota na parcelle ya mutu l'état soka na droit ya ko remettre quelque chose na kolo lo ba. Ok, merci beaucoup papa, merci vraiment, merci Kakania de Baki, n'a vraiment la Kissen, ce sera là, dans les qui vraiment on a mes campés que soit l'habitant pour tout le monde qui débat le vie dans la peau nabilo, hein, aussi nous suivons des macampo ça quand nous savons comprendre, Zela n'engeni et autres c'est passé, papa n'engi bah tout ça la presse mouillée, banda comme ça que quand tu cannes au pénarail, que ça non incidenté, sinon c'est que ça maté que non rail et puis presque tout, bah habitant la katikati ko ça la bête. Oui, na kota la lolenge yango ezali vraiment banda ko kozala te. Maintenant si ko so tali ngambo na kuna ezali ngambo onatra. Onatra nde mutata na mo adi na ngambo wana. Wana zo dépend na onatra. Soki akobuka, soki akotika ne mwana ezo dépendre na onatra. Maintenant kota la vraiment boy tuka so bani koleka awa ko te ba mbele. Accident ko kozanga te. To senga so ba ko lo pango sikoyo. Ba moni te to comme na danger mo eza vraiment permanent. Quitte à eux maintenant de décider sur Bima, sur Kotikala. Mais je ne pense pas que non, bah on finit toujours par Kotikala. On a vu que n'engue magamonezo kendele, bah on Bima toujours bizarre. Ok, merci beaucoup, hein, merci beaucoup. J'étais vraiment la bienvenue. La commune qui s'est sur une bomoni, n'engue tozo sala. Je dis un grand merci à mon vieux, hein, il y a Emile Talakio, merci beaucoup. Arnaud Koubou, Japon Bilé, la personne merci. Armand d'ici, je te salue, hein. Kande baloba kaya nik mungazi papa na LCB na peso mbo tetala rayo certes kande baloba kaya biro nanga Yannick mungazi bureau to sakande musala merci beaucoup maman aussi mon façon na peso merci beaucoup merci aussi à mon boss Joss Mbui na peso merci mon boss na peso merci papa Joss Mbui je te salue aidongia ma peso mbote Nancy Lopez ma copine je te salue na peso mbote quand tu vas le bacal, tu vas sur le terrain, tu quittes pour moi c'est le terrain pour ça quand tu ça là, à préférer hein, le vraiment c'est comme sous et papa maman a biso, tu sonnes papa trop, tu es ce que pas maman fait à la maman mouké parce que puis ça habitant il y a quartier parce que tout nous ça na regret parce que monsieur va bouki bango pe banda ko monsieur bazo tala ba danger monsieur batande ba sakala ka mais ça c'est quand même qui est bien que va féliciter bango président Fati pour la nzila ndenge zo sala merci beaucoup merci vraiment maman yo que toujours vraiment $100 merci vraiment merci merci vraiment de consoler biso maman mais que pe ko ba biso mouki nzela ngo siko mo difficulté ni mo rosa non parce que tout le monde banda ko za pemel surtout kuna vraiment ça m'a pas si parce que tout le monde après ça ngo yora ikuna na katikati nzela donc ça vraiment pas si na ba habitant au bazana ngambu kuna na bino ba risque koto pour mo baza koto maman mais que pe ko ba biso après ko ça ba nzela au ma risque ni mo rosa na ngo mo ba difficulté ni boko ba dokoma na ngo. Merci pour la question. Au moins nzela oyo awa tout autour ya rai oyo ba habitant au bazali awa ezalaki zamba tant que ça qui va dans ezaki zamba mais tu comprendre te ce que l'état ce que banana ngo to batekela bango to comprendre te ba ekaka kotonga bandako mais de moi ezali mabele ya onatra et puis tant bazo timola ndeto sa boy danger za mingi parce que jusqu'à preuve du contraire que même nzela ya ba piétona ni salamité mais moi ndegeli et puis c'est déjà coup et ça le ko la lino balongoli maintenant le civité mais malgré eningani ndengwana eza na risque obiso to monaki esengelaki kolongola bango nzela po ezala même te ba camion minene parce que nzela o soke kebo tikuna banzela o neti poids lourd oleke nzela o ya ropo ngaba ba poids lourd elekela kuna oyo ba ko banda ko yela kala bango maintenant nzela ngo ndenge ngo ezali biso kanisa ki ba ko buka kuna comme ça nzela ezala munene ezala ta 4 ban to 3 ezo simba te batiki bango kaka to yebite ndenge ko sala en tout cas biso vraiment bazo sala na bango mais en tout cas modèle bango bazo sala soke na niveau ya po matete wana
en tout cas pour la quand même balé et ça la croisement et ça passe parce que nzela eza muki kuna penza na éviter ce qui baza corrompu to ndenge nini to zeba tele pourquoi nzela comme ndenge wana or biso nde to yebele fale babuka po nzela e ken to tika kana rai na biso boy ozomona me bango ba préférer balia biso kotoyo mais kuna kutu marche pieds ate mwana ngata baluka kuna okotala komona ke marche pieds ate ata basali terrasse wana sikoyo marche pied pona ba pieto ekokende wapi ezate ozomona ngote en tout cas nzela ngo esa malamu mais en tout cas libako ezali parce que modèle o bango bazo salela wana esengela ki bongo fallait qu'on rase même tabiso koto bakoza mais nzela ezala munene po mituka ekende koto bilanga eza ebele élevage ezali ko ba pocherie ezali kuna alors siko biloko nyonso ne sengele eya mais nzela soki eza moke ekokoma kaka musiko moni na banda nzela o ya de bonhomme ya lumière wana nzela wana ça passe pour ça la croisement na ba poids lourd. Alors biso to lingi nzela oyo ndenge bande awa ti ndenge sokende tina kasangulu tina ba Congo central kona ba poids lourd le karango susute kona ruponga ba ele ka koto mais na modèle o baso salela yo moko sa témoin clair est-ce que ko simba bakosala menzela eza moke po biso koto tozo sede tozo tala ndenge to sombe ba lopango bazo lia susu to ndingi balia na bango medi mo nzela eza la munene siko kuna po ani bani ko sala kuna bongo te on souci na biso ezali ndenge wana me toyebi te soki mpona nini asali bongo tozotalaka bango. Ok, merci beaucoup maman. Moi liloba na yo ya suka mpona na projet na biso ya 100 jours mpona bazosala sala banzela bino nde boza babito koto boza ba bénéficiaire vraiment tosepeli nano mama moni biso koto soki kaka ndenge nzela oyo ebongi meme taka ndenge eza mokie mpona nga na sepeli kaka mpona nini yaya moni nde matite ezalaki bo kuluna soko wuti tango ba kiso na rai kola tango za koto eza passe neti ngai na ina nga koto siko mena ko yambala moko na kokuta na fatina ndenge penzela bizo salema donc naza ko sepela je suis aux anges donc naza ko sepela pona nini nzela tango zoya nga moko pe na kotia moi eloko na nga olela kende zando naza kaka awa moi elikuta ezokota donc nazo sepela nzela o ndenge ye en tout cas fati nzambe apambole kaka ndenga kanisi biso koto parce que ba o baleka batia biso penza boye mais ye penza akanisi biso ponga jour na biso papa biso loko te to senge mbongo te menzela akeiti akomi liboso azongi sima ba mama so bana bakenda bite mama wana munene wana na mona keza ki mukolo na nga yango penza tamba pambola e akanisa pe pona biso to kandenge nzela oyo bande kende tikuna zala te kaka de bazuka 2 km oyo esalma mekende tikuna parce que kuna soka kei kuna bazamba banzete biloko beleza likona alors oyo nzela oyo kozala unité de production. Ok, merci beaucoup maman nzamba pambola to kozonga sumbasi masoki nzela sili to kozonga dans lisusu merci et nous nos habitants koto to moni ndenge bazose nzela ndenge bandiko ke bandina kisenso eketina boyezi matete bandina matete esa kisenso esengoni kozanga ko asala nzela po biloko yaka esengwe bele po nzela oyo to komba ajo oyo nzela ezalaka te nyoko makasi esengo pene ezali na nzela oyo ata kutu batilaki biso ata bandi moko tokosepela kaka mais lokola eza de esengo eza kaka mais susi na biso eza makasi na nini ndenge tomoneli baosalela baterase tosoyeba te bapieto bakozala wapi or soki totali bie bapieto balaka nsima ya terase tosoyeba te ngambu wapi bamosusu balokotala bango lupango ezalaka nango babilanga tobanda kobeta bashita awa na bomwana no toyebi bakoto oyo nyonso mais toyebi te. Ok, merci beaucoup papa. Moi le balini ko kozala ngo ya joie pour ndingo moni nzela oyo ezalaka zamba le comme prince. Moi le bamo ya seconde bo sa bino prince. Ah, sengo makasi. Ata ko matelikola nzita mbila ko koya ezaka ne sengo na makasi. O tala kaka tozo nyoko. Pona ko longoka po matete. Okoma koto. 2000 francs. Et puis faut tala état nzelango. Bata moto, au sommet moto, pas quand même 3 mois, il faut monter à changer. Problème de l'année. Mais c'est mais des batailles, il y a un problème. Il y a un Fati, to belelio, taille la biso batouane. Ata bobuka bangote, mais
ba piéton azalaka kaka ngambu moko te po nga naza moto akuna fo nazala na bani na ngai na silisi nakendanga na ngambu wana eza teke na riske na kata lisusu boye soki na kati motuka etutinga perte obe naza susu kote oyo nalingi na kata kuna mpo nakende motuka etutinga perte fo ba piéton tous les deux côtés wana nde eza esengo mingi mais soki apieto moko kote moko kaka eza bariske na baage oyo okimaka mbango na prince eza bariske batiela biso de pieto ngambo oyo na ngambo. Ok, merci beaucoup papa. Toi qui vraiment belle bino ta côté la bino, toi qui un peu te mikosona bino sengani bozalango et puis na risque ni boko zalango après nzela parce que tozomona ra eza likolo ba parcelle tozala katikati et puis prince et kaboli koto pe tout le monde ba parcelle. Toi qui un peu te mikosona bino kana lobaka na Rosinyo TV to beta kande masolo comme na souka déjà émission ngai. Je dis un grand merci je dis un grand merci à ma prophète papi Faya Kulala. Merci beaucoup papa pour la soutien na yo ya prière. Je dis aussi merci beaucoup de s'abonner déjà à Rosinyo TV est-ce que vous la préférée de bino yeyo est-ce que vous na bino kasi Yannick Mungazi papa na LCB Yannick Mungazi papa na LCB Yannick Mungazi papa na LCB est certain merci beaucoup ya mtanga kati bureau Gordon Mbemba masa mbiji na pesa mbote kati mbotete nadaj mukondo mola mayele tout la mine maman je salue je t'aime beaucoup na pesi ba onyo sa balinga la préférée mbote ba onyo sa balinga la préférée ta pesi mbote ba on va s'abonner je vous en prie vous s'abonner à Rosinyo TV est-ce que bon la bilora bien est-ce que vous avez lengi biso ça la polémique sur la biso je dis un grand merci à mon boss Joss Mboui merci beaucoup papa je dis aussi un grand merci à maman mamie Rossi Moufasoni mère boss babi 001 de makambo États-Unis de makambo na pesi habitant ya partout mbote 0033 pesi mbote ba yemba nyaso baza awa ba yembo baza di banda vous s'abonner pour soutenir et on se revoit bye.